Parce que dans le recours, non, il n'y a pas de nouveaux éléments. Il n'y a que la douceur. Douceur, au sein que lobby, au quotidien, les recours comme élément. Dans une décision, on a monté, je suis avec ma Chine, je suis avec les gens qui m'entourent, on va parler ensemble, on va conclure, on va voir. Maintenant, dans mon dossier, dans le recours, non, j'ai l'impression qu'on soit régé. Dans l'intimité qu'administration, parce qu'il y a trop de fautes, trop de ratures. Hier, même pas 24 heures passées, quand le lobby n'a pas ce que il faut remplir, je t'ai donné hier. Il fallait que Kangamsou soit bloqué. Malheureusement, au bloqué, voilà, aussi recours avec de n'importe quoi, ma chérie. Il n'y a pas de nouveaux éléments. Quand il n'y a pas de nouveaux éléments, on ne donne pas aussi des papiers, d'accord? Normalement, dans le numéro 8, il faut un nouveau élément. Au quotidien, élément, mon est douceur. Élément, dans baby shower. Tellement yebi na oteyo lobi o baby shower nga na sala ka on a jardin ba sala ngo ka na salte wana eza déjà ba binga ka ngo kozanga koyeba faute numéro 8 ayebite oyebite so kota na ba TikTok kota na ba page ba star kota baby shower équipate ba koko décorer même ndaku na o ba décorer au sali baby shower nandako ba koko décorer jardin au sali baby shower même na salle baby shower équipate même na restaurant aucun louer restaurant ba décorer ngo au sali baby shower mais yosko lobi au baby shower sala maka na salle na jardin té donc elle a ici osa mon villageoise numéro 9 villageoise numéro 10 au ça combien de temps pour 40 ans au numéro 10 villageoise accompagnée. T'es on a dit t'es non tu as virgule non continue la 9 na 9 non côté na commis villageois non tu as virgule et puis na 40 ans hein avec le papier 40 ans pour être aux décisions to yé que malgré ça 40 ans na poto mais aux en cas villageoise au moins ils pour na air dans aux décisions na ba collègue na la Chine et référé par rapport à n'engue répondre pour na recours au sali lilo. Donc, au lieu de numéro 10, non, on a 9 virgule pembeni. Donc, on a numéro 10, villageoise avec papier. 40 ans. 40 ans de papier. Voilà. Donc, et ce qu'on s'anime. Donc, quand tu baby shower déjà, il fallait qu'il pose question même na baninga na auto na batala ko tout mo ah baby shower basala ngo na jardin teto libanda te benga ba biso baby shower pour na place te même na cuisine no so eza pompe chaba ballon na yo salisa gâteau bengi sa bateau en tout cas baby shower ezaka décor c'est juste un décor ataka na mira pambo décorer au kangi photo vandi bat balier ba meli c'est ça qu'on appelle baby shower ezaka fête ya saleté. Ça dépend à mon tout salle, jardin, pour resto. Ça dépend de la place où tu es la salle. Donc voilà, on va quitter en 8. À part yango les sous. À part yango. Oyo lobby yo. Nga na mi benga star numéro 1 mais non lobby la téléphone. Ah ya. Numéro 10. Au beau sanike bino otuna nga oza star me oana nini ya yanga na iPhone na sikona lobela ontena lobela ya batu hey on se contredire numéro 10 contradiction nelo esala les lozozo a régé le ona pourquoi numéro 10 contradiction des langages. Contradiction des langages. Vous posez une question, on a nini, on a ndakute, star mombazanga place ovanda, star mobimba, akananini, star mobimba tambola makolo, star mobimba, azaki na téléphone en flou, star mobimba, wana binot. Wana bino yaya, si ko star mobimba na une élection iPhone ko molela. Bino mo ben na elote siko na komona moi Maison Blanche na la kisonda ku yo pe la kise yo o la sa décor anda ku noter po ezama be manque de maison manque numéro 11 Serre la chou manque de maison non, virgule,
manque de canapés. Pendant que l'Alexandra, vous savez que canapé est manque de maisons et de canapés. Et, virgule A. Et des canapés. Voilà. Pour ça, biloko bino boando senganga. Ndeli ngana sengi bino e komi sous problème. Donc, to komi de ana 11 to kita. Olobi yo kyo Alexandra kuna otepo obanga na yiba yo décor. Oko senga makam nganda kuna ngeya muneni e anda kwa se. Yo vanda na ba appartement social. Non ibo décor ndeni. Po kana pe na muneno déjà pas no ekota te. Non, il faut décor. Pour bailler tout décor, il faut monter en zapper dans d'accord, bah moni après bailler décor. Yon na canapé non tout monde a été. Si qu'on se bat dans il faut décor, manque d'argument. Numéro 12. Numéro 11, il y a manque de maisons, manque de canapé. Numéro 12. Là, il s'agit de l'issous lobby que. Là, il s'agit que. Yo lobi na nini na sengi o Alexandra ko po yo oya ko Alexandra ba talent oya ko Alexandra ba linette oya ko Alexandra na sombi lamba boy bon pe ça sert la place à vendre maman Sandra Christina pe ça sert la place botika za liboso parce que ça c'est pour elle. Ce bozo bino boye liboso ya sana si mama musu so mona te mamsu po yo ka bien te. Azali bosso. Malgré ma non, comme on avec plusieurs fautes, mais chance n'a pas à pour mon père non temps on a pas faute nango. Donc là ils a qui côté na place là ceux qui n'a chelé. Boba à la bibliothèque parce que c'est moi-même qui va corriger, moi-même qui va écrire. Ngamo ba faute nanga ngamo non il va qui ana quand même bien. Au numéro 1, au maman Sandra Christine a tiqué espace. C'est la chute, tu peux encore approcher. Zone place au maman Sandra Christine, pose à qui les bosso, ayo au cœur place là. Il y a un demi côté qui est place à zone à la cima. C'est gentil, maman Sandra Christine. Hein? Bon, Serre la chou, on va commencer avec toi. Serre la chou, je crois hier, quand la question moko au tout n'a sur l'équipe nini. Je crois qu'on a répondu qu'on a plus de 80 réponses. Il y a question qu'on pose. On les carabisso na nini. Balobara l'équipe soit les carabisso na nini. Et on a yaki, quand question qu'on a répondu plus de 80 réponses. Malheureusement pour Nayo, aujourd'hui en mon absence, malheureusement enrouillé. Na mamunio so on a senga ki pour remplir ba critère na yo étant que star étant que au bout ya ki numéro 1 nanga na senga ki déjà à la base na senga ki oyo et ana rando te ozaki d'accord nanga mais osali erreur moko na article numéro 17 et ça la maté obengi ngo rando eza erreur wa de na faute. Article numéro 17. Numéro 17, faute. Faute. Obengi conversation ngana yo rando. Zela. Rando. Voilà. Ça ne se fait pas. Là, il y a violation des langages. Parce que ngana to ça rando te. Hier, j'avais insisté na BTS c'était les colons que ils a rando te. Et ça qui demande, dans celle qui nous demande, que ce qui est possible, botine de langa montumo comme délégué montumo comme représenter bino. Je recommence encore mes propos. La scène qui botine de langa montumo comme représenter bino avec toutes ses qualités à remplir. Oh, na scène qui yangwana. Ma qualité est à la remplir. À ma grande surprise, yo qui comme victime d'amour. Oyo lobi ke non ndenge za bongo yo se proclamer yonde aux 8 charges et j'avais bien insisté. Règle numéro 14, j'avais bien insisté. Zéla, règle numéro 14, bien insisté que
rando te. N'insista qui eza rando te. Lobby. N'insista que eza rando te. Mais elle yo yelelo au violer loi. C'est que t'as fait là, eza viol au violer loi. Yo tozo sala rando. Ngana lobara kaka boye. Nengeni yozo ngana lobana douceur. Na pekisa ki yonde ko bimisa misisa na koganga. Là na koki kozamo na mabete ezaki numéro 4 hein? Douceur wano zui. Douceur numéro 4. Douceur. Récit. Numéro 4 est douceur aux huit. Parce que même si on a les lots gangité. Les lots gangité, c'est un solo là. Bon, on est soli les lots, mais na douceur sur 10. Aux an 6. Pourquoi aux 6 sur 10? Parce que un mot bando bossana aux os silica. Toujours solo là, t'as pas le droit de se fâcher. Numéro 5, ils a faute. Donc au bandana un titre remis à 5. Numéro 4, aux 8. Douceur, le lobby malembe. Mais numéro 5, douceur, nini. Kanda, wakina kanda makasi. Kanda la français ni couleur. Kanda, couleur. Kanda makasi, na français, couleur très fort. Couleur très fort. Voilà. Couleur très fort. Donc, wakina kanda makasi lelo. Et à parmi biloko yo, repêchage au sali le polo boza qui éliminé, le besoin ordre de quitter les pays, mais recours au yo sali lo, n'engo repêcher les lots, n'engo peut se le point à pourquoi. Au retour à pourquoi la paix au rejet. Pourquoi recours non et ça rejeté. Recours nous a rejeté parce que tout ce que je t'avais demandé hier au salika douceur. N'a pas que ça qui au kanda, n'a pas que ça qui au kofinga. Kofinga numéro 7. Kofinga. Kofinga c'est interdit. Bon, kofinga bembesi, batoufi, banyama. Non, c'est interdit ma chérie. Na règle numéro 91, kofinga eza arme ba fait na divan boye. Mais oyeka na katanga mutu. Na article 72. Eza faute numéro 12. Faute numéro 12. Oye na katanga mutu. Faute numéro 12. Oye na katanga mutu. Oye na katanga mutu. Je t'avais pas demandé ça. Je t'avais demandé de t'allonger. Non mais qui sont que oye. Pour yo boye numéro 1 nanga. Et puis pour l'excellent que yo na mukandanga na sans papier pour l'excellent que le kinga au s'allonger boui. Donc on a même pas na quitte au s'allonger boui nanda kuno. Donc ça règle numéro 12 oye na katanga mutu. Donc ils a parmi ba éléments on a sonné aux de la régie lelo. Pour ordre de quitter aux soins qui lobby yo quand c'est que ordre de quitter na kanda. Non, maintenant là je vais te détailler bah tu penses que ordre de quitter. Croyant que ndemo au code ça recours au y a ba nouveau élément. Oye un élément douceur. Oye un élément moko yaya. Pour même si les gangi makasi tozaki acheter makasi donc il y a un élément douceur et les autres donc ils ont biloko pour permettre aux oiréger né non si ça là environ aux la réger lilo donc ça veut dire que recours non toboyamo donc annulation lobby c'est confirmé que ça annulé détail là ils veulent les autres confirmer annulation lobby. Donc, nous avons expliqué pour que tu as annulé au thé pour toi, tu as lingi au tété. Tu as annulé parce que on a un argument, tu n'es pas rempli en fait. Il n'y a pas des éléments. Dans le recours, il faut des nouveaux éléments. Il n'y a pas de nouveaux éléments. Il n'y a que la douceur. Car même si il n'y a que ça. Dans 80 lobby, à part la douceur, on réussir les lotés. Mais comment te permettre au vendre. Donc, on est obligé, on peut se réger. C'est juste là, c'est la loi du pays. Ici, c'est la loi, tu as un boca loi. Soyez des choses régées, ça régé. Non, on ne peut rien faire, madame. Je suis désolée pour la décision, les lots, mais je ne peux rien faire. Là, non, tu as les mains en croyant que je peux faire quelque chose, mais je crois que je ne peux pas t'aider là. Parce que ça, la rata 5 bilots aux huit, comme ça, on s'en a aidé. Mais il y a la douceur.
Et les autres, je peux pas. Non, on n'a même pas dit non, je peux pas là. Donc on va continuer juste pour l'expliquer pourquoi zo régé à Lilo. Au numéro 13. Numéro 13, hier je t'ai dit, na senga ki lisusu. Oh, il y a la vidéo. Il y a mobile. Oh, donc il y a 1 million de à Coco les cas ou pas, on voit ça ensemble. Ouais, parce que ben examen sur la pierre qui lobby. Lobby n'a plutôt rien quitté pour abandonner comme l'accès à la réponse. Mais maintenant, on dirait, bah, ça qui est réponse numéro 4. Il y a qui n'est. Réponse numéro 4, c'est qui Kolobana douceur. Douceur, voilà. Douceur. Donc, tu peux ça qui koganga. La cour ganga a repêché, la cour ganga l'équipe. Et maintenant, on va voir ensemble avec tout ce que j'avais demandé hier. Ceux qui peuvent à répondre là-haut, ceux qui peuvent arguer ça solide, ceux qui peuvent avoir pas preuve tangible. Et malo, en tout cas, si à l'équité, oh, ils ont vraiment parmi mes dernières chances. Je sais pas, peut-être le bas chef n'a pas ce qu'on occupé sous occasion. Pour chef n'a pas la Chine n'a. Ce qu'on occupé sous occasion, n'a pas côté ici recours boé. Né na zone on dirait on régé, on dirait les lois en régé bon trop traiter ensemble. On va traiter, on va voir. Bah mesure n'est pas pour naïe, mais recours à moi c'est comme si mais éléments, il n'y a pas vraiment des éléments. Bon voilà, c'est pas grave. Je peux vous prendre un verre du lait, comme ça, to bando tanga recours naïe. Et puis, parce que to bando sur la recours n'a aucun qu'on s'est déplacé, t'es non, t'es juste par respect, vous comprenez? Parce que là, tu vas à la table ronde. Tu vas dans la table. Allons, oui. T'es Azaki déjà éliminé. Mais, bon comprendre. Et à l'oko là, bah, sur ordre d'équité. Aux endroits où code ça recours. Ou à biso batangunda to ebi mambwana. Ce pas sur ordre d'équité, on a droit au code ça recours. Mais recours et sengaka, ils ont accompagné d'un nouveau élément. Voilà. Et c'est qu'ils ont accompagné d'un nouveau élément. Et là, l'objet a qui ordre d'équité annulé. Mais même si on a les lots avec ça là, recours. Et on a envie de ça là, total à recours ensemble avec vous. To étudier dossier naïe et total. Maintenant, on a quelques questions. Oh, on a dit c'est que lobby, j'ai l'impression. Dans le lobby, bon, on te mène dans le monde là. On dirait on doit réger. On dirait on doit réger. Pour réger, ils ont qui a carte rouge. Ceux qui ont vu rouge, on est à ma B. Mais, on a réger. Peut-être après réger. Donc, on peut se chances après réger. Money. Rouge, les appels sans pitié. Mais là, notre revenu à niveau rouge. Là, tu as notre revenu à niveau rouge. Là, tu as une décision auto-conclure dans le lot. Et puis on va voir ce qui est positif ou négatif hein, par rapport à ma démarche naïe ou union sociale dans le journal et l'eau. Voilà, c'est juste ça. Hein. Il y a moins d'un. Donc, si vous pouvez tapoter massivement, tapoter vraiment parce que là, je suis fatigué comme pas possible. Les lots, comme on va si c'est classe avant, la pas avant, mon se peut avant. Et on peut na bandi là, il fait avant pour na boina banda butu na si c'est sous réternal là, sous moukier na la mkai sous soit avant. Eh, yaya. Bon tapoter pour te protéger live 1 million de tapotage na banda.
1 million de tapotage, on commence. En attendant, to bandanga na okoma ba question mususu. 1 million de tapotage. Boze anacha. Entre temps, on a musique pour na papa Moïse Mbi o akobeta. Papa Moïse a obéta na Adidas Arena le 22 novembre 2025. Fait rigoler Jésus des Nuances le 29e mois 2025. A obéta na échangeur Kinshasa limité 17e prix à partir de 17h. Fait rigoler na Jet Set Bozala sur place. Kofi Olomide en plein studio. Fabrigas Maestro à Kinshasa. Qui encore? Honorable Félix Bossé Kota Mokonza, leader ya Chouapa. Honorable Félix Bossé Kota, leader à Chouapa. Soleil Wanga, l'équipe a noté, normalement ils acquis les 13, et l'équipe toté. Beaucoup maintenant date à Soleil Wanga au bêta. Non mais l'équipe, puis c'est l'équipe. Pour le 13, Ayo Kilako Sony Nazemi. Voilà, Nazemi. Yango, on a la vidéo, voilà. Parce que comment mon bali no yo ana Nazemi, il faut que Kamelo na butu na miso batute. Et abina na ote. So za Zemi kutunde air mobile obina na yo fa zala na o mingi pona ozo mema mwana na ye. Mais yo za même pas la vidéo yo na Zemi so etonjo na munoko mobile yo lyombanga to solo nao nangam na no solo Zemi sous se batsaka sous so ina munoko naza quand même na ba preuve à bongo yo étant que femme avec homme à la maison t'as pas des éléments mais ma chérie ah ouais toza na mboka preuve t'as pas de preuve t'as pas de preuve. T'as pas de preuve. Ndeli yo posa na mobile faut aka sans mi so za zeme kimio. C'est pas mon cas. Ndebi loko no lekela yo. Kenga na zemi na so ina munoko. Video eza partout ba mona na ono bana so ina munombe ba opianga kabisa na munoko solo na ngamona solo esu ya no mwasa munoko mwasa ya zemi na so yetonzi nga lolemo. Numéro 14. Numéro 14 au lobby. Nga nazo beta tolo po mobile ya fuka menanga oh. Yo ba fuka mena pona butu. Argument numéro 13 dans 14 et kanani. Ça veut dire que ayoka ape soni ko fuka melona moyi. Il faut fuka mana butu place abino embali. Nga siko nga ba fuka menanga devant maman nanga. Devant ba maman nanga pe ya la Chine. Devant ex-belle famille. Banoko na batata mwasi ya mwana nga bafuka menga devant bango. Donc ça veut dire que pour naza star à solo parce que biso ba star to mona na baria na te to mona ba ba image. Donc nga na obundaka na ba image. Ndenge vi ya Kistarmanie kendaka. Via Kistarmanie senga trop de vidéos, trop de photos, trop de bilili. Voilà. Numéro 14, vie à Kistarmania, ça demande des éléments. C'est la vie à Kistarmania. Mania. Les osenga, trop de bilili, trop de photos. Photos et vidéos. Oh, yo a moté. T'as pas ça, ma chérie. 1 million de tapotage, merci. T'as pas ça. Yo a moté. Comment va fou Kamelo na butuka place à bino embali? Na miso batu ba fou Kamelo te. Ce qu'on les contrats ngano ya wana. Apo tuninga lisusu. Mobala ngozolo ba fou Kamelo ke ebongo lelo
Aza wapi po ani bozana été. Ma chérie, nous on ne vit pas pour les hommes. Biso to vivre pour na mibali te. Ngana no avant mobali avant mamunyo so nazo vivre non on profiter tant na sa mokili. Est-ce nga bona vivre fona zaka na mobali? Non. Wana komi mutu oyo aza mutamampuya. Mutamampuya neti yo. Ndenge mobali no imilia ko na ba voice ko fingo ko bengano yo nde fokanga mai. Mais neti ngaboy. Neti ngaboy. Nazana mbali te non vivre. Je profite na sa mokili. Avant mobali je vivais. Ndeli na prier na vivre te. Ma chérie, pour ton information, on est la génération Android. To vivre à l'issue pour n'a pas douter. On ne dépend que de Dieu. Génération, on est la génération biso monte au tambour na pédicure na sac. Non, si mi sont mobilité pour soit qui na pédicure na obé l'estomac. Donc on a pédicure na sac. Mobali azala te, je suis en paix. Moi ndé na matima koname ça. Na mbalite na ndako. Mais talaka nde na vandi en paix. Yo vanda ndako mona mobali na canapé nde na vandi boko vanda te. Donc ça veut dire que moi même na mobali mozaka na kimia te. Kimia o nga na lateli pyjama na ongenga sans mobali. Yo so lati pyjama vandi ongenga boete poza na mobali parce que moteme ayo zoka. Parce que mobali ernyo se fo ala la bafia rando, adimni ona bafia rando. Nga sikoyo. Nazana pédicure na sac. Nga mona tambola on a 1 mesure par jour. Ce moi bima kasi. Na meli 100 litres ya pédicure pour moye et betanga te na mbunju. Net hiver et ya bono bando sale la ta ata 80 kilos ya pédicure 20 na bomba pour ebika hiver. Biso tambola na pédicure na biso mambo changeat. Biso to a série ya kalateo. Soki mobali ya boinga bana nanga ba oliate soki akei siko na kosuka yapi yemta sunga la famille te. Biso to la nouvelle génération yaya kilelo. On ne dépend pas des hommes, on dépend de Dieu et de nous-mêmes. Mobali azala zate na mi sepelisa. Azala zate kimia mamnyo so eke kitoko. Article 250 et sepilate. Numéro 15. Eza mabe na article 250. Et sepilate. Et sepilate article 250. Tokei. Namonyo ye lisusu. Olobi. Ngana oloba mambo avec ba preuve. Mamnyo sna lobe lobi na monyo kimi ebele lelo yaya. Ebelo kimi. Yo bosan ke yo yako l'exception na ba sapato siko omonika iPhone ogangi. iPhone apamba ka nga like sika iPhone ogangi bondeni. Émotion. Oyebete na na de téléphone. Oh. Émotion ni. Yo la saba sabato la saba net nga ganga te normal kaka teze yo. So neni iPhone etombuki so makasi côté no bosa na ko kome ko ganga keba ozo eso reja mi bale. Oye lisusu olobi boye. Oyo lobi ofingaka papa mwana déjà na numéro 16. Oyebi oloba mamba papa mwana pourquoi? Oloba mamba papa mwana po esui bino nde boyoki ke andimo banopi ambongo wa mwana. Nazo expliquer pe po ani esui bino. Siko tiozo yo oloba mamba papa mwana, oyo oloba ona stratégie po ngana finga apia mbongo wa mwana te. Ya de ato leki étape wana. Oyebi te? Numéro 16. Na informé. Numéro 16 de ato leki étape au finga wana. Numéro 16. Numéro 16 de ato leki étape au finga. Toko misko na étape ya mbongo wa mwana. Omoni kote tokomi. Ngaliana d'amour.
To komi na mbongo wa mwana ser la chou. Bo mambu nyonso yo lo bali ya papa mwana. Oyo lo bon pona finge fendi wana so mbongo te malheureusement. Non finge te. Siko nyoka na biso yebi passe sali bino. Ndenga ndimo pia mbongo wa mwana. Passe sali bino yango lelo ena komba papa mwana po. Papa mwana alala fani kala. Avant linganga yo yebi ke papa mwana nanga alala fani camarade no ser la shoye biti na Suisse. Alala fani abala ete. Asisi olale ayo linganga. Yo ka kote ene euta. Eko linganga. Bino so bebeka ka olala nga tikanga. Aboti singa abalinga. Na ba 2022, je me rappelle, na mona message ya Fanny na snap ya papa mwana na tuniye oh osolo la rappel na fi oh elle singa na lala ekala na panza ekiri na bango kutu. Effectivement Yvette kutu mutabetara li solo ba série to swana Yvette kalombo ya ki obi kari mobile obi mane ana sida po ba fi oyo balala na na Suisse ekiri na bango ba na malade. Je crois bato ba na bonne mémoire bato YouTube boye ba mamna oloba na ekira ba fi o papa mwana lalaka avant linganga Fanny aka na kati yo yebi po camarade no nazo expliquer au côté zoué ute yango lelo ina kombo papa mwana ya sekondenga lala Fanny a kominanga na 2022 na mona message à Fanny na tuni papa mwana yemo ebisinga vérité ke alala Fanny bon nateli ke a passé nenga pe na passé nanga ko sa siko nini dans la minute o ndeto loba boy papa mwana zola la nzeta muselu ndebo monisko ekiri wana nyonso esalami siko nde papa mwana ola la nzeta muselu. Est-ce que Fanny oyebisi ben nzeta muselu ke papa mwana pa lala yo oyebisi je crois que oyebisi eloko siko bakomo banga ne ba mona kika papa mwana na ndako ndo moni panique nyonso wana bazana ngo mais bo paniquer pamba bo paniquer pamba ti oyelelo kondenge nini mobali afinga yo oyambie na ndako oya to bota mama lata super na oyambie na ndako tendeni alala ne ka bino me pona obala bala ndenga bino boza ba fia ko lala bakatula soif na ye ngande siko so ko mambo wa famille maman Henrietta qui colle le et le miel. Ceux qui m'ont foutu à mon famille, c'est moi. Mais ceux qui m'ont sous quoi muchopo, il faut la bino. Alors ça bino bien denga zola la bino bongo. Fanny, est-ce que ibisi muninga ke yo balala ba de ba 2022 avant nga. O ibisi muninga. Po bino boya na zuwa me bozo utiliser ngo mabe. Surtout ka boyo kika ke papa mona obando pia mbongo bobi nenga obando pia mbongo obando ke kuna nzambe ba ozonga na ya bo banga te bisu nga ba balanga. Oui, nga maman soit super. On n'est pas pareil ma chérie. On n'est pas pareil. Nga na mbanda nzeta muselute. Nga na nde maman Henrietta qui coule. Ndenga. Oui. Nga na zande oyo. Maman Henriette na kinyo na pia kombo abenga na téléphone ndenga. Wa solo na ba maman to ba divine, c'est moi Karine Mokonzi. Bino boasko ya balabala ya bakwen bomwende na benga na kebu wana ya lali bino po ya kolala nzeta muselu ye moko aloba na ngana ndakwa ye moko ye na kanga ke kana ba message na so mobali ya sala te na otika lo nyoka na mwana mais so asalaka au bimsa mbongo ne mwana ya ngana iti po mwana bota mato sangisa ebla masuba ebona obokolo na bokola ngamonde oh ya tiens, moi les falliait un peu moins un néo papa bango quand même. Ben oui, quand même. Oh, ya. Você sua makasi, oh, tinga você là não azuati. Oh non. C'est pas gentil. Donc si bon mona ki nzeta muselu
ayaki na osale la Kofi promotion te po asolisaka bato na lingaka te akende nzoke pa Kofi osolisaka mwana wana po ani Kofi abi oh vedi vraiment ta yo moko quoi ne pas tata yo moko vraiment tata vraiment dans évidemment mais non putain de non mais non quoi oh ya et pas Kofi simité to mona ramtae ongai Diana lobepe na papa Hervé ngana osaka challenge na osa promotion te po batu musuba kakuna wana batongo nga do muto ozonga mbanda na ye nga babala nga bapesela nga mbongo yo bolala okomisa nga mbanda ake kuna pe papa Hervé azui su do siko e papa mwana elo bo bunda papa mwana lingi ko afficher te papa mwana na nga pa kalokuta maele mabe ya so zolala muninga bazota okangi ata photo likolone ochata na WhatsApp nao bwaka muninga ata na profil ata pour 24 heures confirmer muninga mibali komo zolala muninga numéro 17 dans la minute yo boye baketi omona ekebeleke ya ikiri wana kikamarade ekoli makasi boki ser la chou lelo abi mobali asambwaka te mwasi nde asambwaka lelo papa mwana na osoki alingi leki na nga na ondima oyaya koloba te kalingi leki noloba verite ke papa mwana na yo ndenge alala camarade na nga fani na ndenge akomolala nzeta muselu na ekiri na biso tondimi ye omese normal bondima ye obokondime mpo boya bitulati tout ce que Karim Mokonzi touche, c'est de l'or. Ce qui basi ya poids ya kilo. Mobali yo Karim Mokonzi finga mikonyo so boyo kenkele. Mais loko la bozo tout là. Et bon moi mzeta muselu kutalala na beauté image. Tozo beauté image na papa mwana nga yaya. Tika la na papa mwana. Tika ya lala yaya. Tika muninga. Okomio soki ayi kolinga leki nanga na koboya tete alinga leki no talala camarade no aola la penzeta muselu yoza leki opia leki no matranzeta utili kolo akwa ibi lokwa nzeta muselu oza na ya siko atayo siko okomokosa na linga te na papa mwana na bien na bien quand même talokuta yebo kalbe abia okoma ko benga kokoma bayela nga na boya na seki na bina ngake aboya ka kolba na vérité ke alala debi ka sa sokola mu chope pa nzeta muselo ndebo moniti na nzeta muselo koma ernyo so Suisse siko différence na passe na bino ezani nzeta muselo koma Hollande na Suisse mais ya longwa Suisse alandinga ndeko te to okesa na ser la show côté non kesana na bino wende nzeta musala ko mo ke Suisse pa pamba kolanda papa mwana nga parce papa mwana nga longwa Suisse ay Maison Blanche ay olanda nga na Belgique ne côté to kesana par rapport à Kista wana za règle numéro 17 règle numéro 17 mbongo wa mwana la Chine attitude mbongo wa mwana to finga te to finga papa mwana te poto wana attitude mbongo wa mwana na maele na balangage bobanga te la Chine attitude toujours mami mbongo wa mwana bobanga te mbongo wa mwana mamnyoso kitaka pepele ya mbetolo bozana bino na pepele ya mbetolo donc règle 17 donc oloba nyonso yo loba lelo omwendo yo loba lelo yaya eloko eko lobisa bino muteme epela ngasi pona kamwaka ndenge nini ngai na erto lingani na ye azaki na basi mususu avanga epe to kaboni ne alingai basi mususu ndeni ngana lobe na landa basi yango te mais bino nyonso ba makangu boko supporter kombo na ngati poani poka pesela na mbongo ezaki ka signal akisanga ke na nde monte na bino po apart nga bota pe na mwasi mususu mais abalaka ndenga po ngaki alakisanga ke wano sans papier mais non balo pona bolingo différence ya ka wana c'est juste ça peut-être yangwane et ça la bino ba panique bon bozaka na maîtrise à la longue peut-être que bala mort na bino mais pour le moment na balité mon frère ma chérie osa jité makasi
okomina kobanga mobali afinga oyambie na ndako po aninyo ebisi biso teke bolala ki yebo kolala ngana efona loba déjà ti to ana mwana seke tolala na kiti po to bota mwana babota ndeni est-ce que kolala na yangana papa mwana ifona belelango biso batuto ane ekelamu déjà ekelamu bota mandeni il faut to sangisa bilo masubati siko nombre to sangisa moyena compter ezati nandenga zonga ebo na ebi coûter combat combien donc malheureusement pour ça yango moni na loba nombre été question o tuna ki azongela ki yo afinga mazongela ki yo lalo ya yo ko mobali afinga o tilo banda moko mobali ya kato vanda po yo ba pesela mbongo te mobali afinga o ba tuyonso ba yo ki me ovandela e nanga babalanga nanga mwasi ya lokumu mwasi o belle famille maté l'avion nanga mwasi o abota mwana lata kombo a papa na ye mobimba nanga mwasi o abota mwana na kombo a mama soki koko soki ex mama bokilo na ye. Ma chérie, tu ne vois pas qu'il y a des points, il y a tellement de points forts dans cette histoire. Nga bosela nga zuwa te nga na mbandala bino te nga muto akokosela nga zuwa muto yo bobala osi notana babali tata balali yo yaya esengo na nga eza po muto olala yo ya muto abalanga yo sko olalo ofele nga pesela nga mbongo donc même eloko elala ko nde même eloko elala nga siko nga ere elala nga mama lata super yo ti ezola lelo ba camarade ba famille ezola lelo ba nzeta muselu gratuit. Plus pire encore, il a la yobata, mais donc oyo que la bino soni. Ngati ya Canada pour nga ebike ba caméra eza ezoaye. Alors là na divan, il s'en fout. Ayebi ka ta vidéo bibi bat ba ebike na bala kai. Mais bino ti le loko ko poster bino te. Naza sel moi si o ya posta na Instagram banda ko linga na vie. Taka to kabona makoka ko afficher na moi cité. Et le bela bino lote. Serre la chou. Benda Boult. Pas moi pour toi calaté, ça te dit rien. Moutou kabouana, est-ce que que moi c'est un bal sur ma kabouane mobile kou mutabalaka. Moi c'est un mobile normalement sur ma kabouane mobile okenda bali toi boti. Mais tu as moni que ton kabouana en 2023 ti les lots balaté. Ti les lots s'afficher na moi si t'es malade à basi. Et le belo lote ya langage. Et à langage. Donc langage on a peut-être éviter message et aboyer. A kokino ko s'afficher na moi cité aussi non la basi na mutuna yebike na moi si monde pese la mbongo ya mwana moni abomba bino po nga eraza ki na ndo bomba ngate ando bomba ngate banda to no ba makangu afishanga to ko mba fiancé azo afishenga ti na bote lié azo affiché ti abalinga azo affiché sko banda to kapwana ti ndenga olala bino si affiché na zuwa nini osela nga yaya elo ni lelo yo griffelinga osali 40 minutes na komba papa mwana yaya na taper fort na fingi papa mwana ti na suka ndime opia mbonga mwana yaya c'est de haute gamme na kena oli koma kasi na sali eloko yo kokosa te na batata bana onde basundelo bana. Lorsqu'on a ça, on a réussi à souka na longi. Quand même, tu peux me féliciter, yaya. Pour yon a poto, on a 30 ans, on a 7 ans, on a des poto na le qui non a poto. Féliciter ngam na ina 7 ans, mais na ina stratégie à sika. Biso basi a poto so mobile ya finga nga so ayota la mwana no kitele mwana. Yaya, muto akozwa mwana mwasi. Avant na appartement, o kitisi mwana libando pesi papa mwana yo tikali na ndako. Eza ba mama ba irresponsable. Yoka bien. Okabwana na mobile. Ayo tala mwana zano mineur. Mwana ya bébé. Ozui mwana bébé. Yo ovanda na immeuble. Oche mwana na ascenseur. Akita poto kabwana na papa na vanda na ye na se. Après poto kabwana. Wana ba irresponsable ma chérie. Pour ton information nga Karim. Mwana nga ya bébé. En plus, moi, je suis mwasi. Et bandane ni ngana kitise na balabala ba solo na papa ni na balabala. Jamais. Wana obi ndenga bino basi apoto. Ngasko no solo no na ndenge na blédard. Nga etant que blédard maman, pour na avantage
na vie ya mwana nga na protéger. Papa mwana yo ta mwana nga okota na ndako ovanda na mwana nga na misu na nga na mungala éveillé bakosakana na misu na nga so bali ensemble soki alingi akende ya bimi mwana tikali soki obenga okotula ma chérie wana yo nga no pia te au moins que ndele na mobali arma oya ke papa mona inga mona arma boke nai ke ka ndenge na boy elo ninyo ono bando sala na ozalo kipe elo ninyo eza important koleka mwana nga ponga na zalo kipe na zo mwana na pesa ye na balabala mambo bo solola to biloko opese yo lianga na omona ngote pona ozalo kipe na ninyo elo ninyo eza intéressant o yelianga ta koleka via mwana nga e neti noni. Et le roi est important, c'est quoi par exemple? C'est ma fille d'abord, nous sommes nés Yassima. Oui, kimia nanga. Au moins, nous avons vendu boy. Moi, on a zali kolota dessin animé. Nous avons kimia oyo. Donc jamais nous avons vendu boy na kimia. Moi, on a zali banda ndaku. Wanangate. Hey. Merci pour notre papier à cadeau. Wana ngate ya. Yeba ke lo nyonso no lingana sala, moi na ngaza important ko likango. Donc le quoi moi na ngaza numéro 1. Il faut kanaka moteme ke papa moi na ngaba bando kota kana ndako po bando yo ta mwana alali bino ayo ta mwana. Anyati deku ayota mwana foka ko serrer mutema en plus on a vie mobimba bongo il faut serrer sentir faut serrer sentir ozolo bana yo kasoni ke ayake pano alali yo ya no yo kasoni mobala makango ya no yo kasoni mobala makango oh ya no yo kana soni neni mutapesela ngambongo sina ukasoni muto famille papa na balata uniforme balata veste non yo kasonita oh non za ko fier on ba que alala kinga parce que c'est légal même devant Nzambi, devant ma famille, devant mes fans, devant Dieu. La pese na ngambongo ce que muta pese na ngambongo soit la linga yo bino kasoni ah bon on voit des informations sika mais information les régé. Et pas la biso selon la coutume, ça ne se passe pas comme ça. Et ils ont régé. Na numéro 18 ils ont régé. Yangote. Régé, ça veut dire tobo yango. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Ils ont régé. Ah, tu comme qu'on a 19. Tu comme il a 19. Donc, il a qui si yaya tobo yango numéro 18 au côté na 19. Si qu'on place au tokomi Mati Bikika de Bruxelles ya nanga Mati Bikika. Place au tokomi zelo yoka. Oloba papa mwana finga oyambie na ndaku yaya ebongo ndenge abanda okumisanga na ba émission wana obosani yoka devoir na opio lelo so zui devoir o na longoli reja lelo devoir na opesa yo kande papa mwana nga la fani po alanda la fani fanya yake oluka ki camarade nanga ponga na bongo ngana muto yo se na mobile nanga olalo etanke makangu ba kokate na koti TikTok sika batonso ba yedi fanya yake oluka ki camarade nanga na yebi ete wana série papa mwana nga olala ka ba boye na 2023 nga na kaboni na papa mwana nzoka yepe papa mwana boya webi fanya asani fanya benganga na éviter ce boyebi di solo la Chine na bien bino déjà boyo kabango bazala so ba boyi bona ki makamu na bango côté balala bino côté balinga bino nga zara na ngati nga za madamo nga ba futela nga mbanga na mona na bien bino de solo
Na mon a fanya benganga na 2023. Allô Karine Boni bien. Non tu l'as émission mon sali. Papa moi na yo apé sambo mona te est-ce que bike ndenga sala na Suisse okoko meme na mbila. Na yebi se oui na yebi. Na Suisse donc ofunda papa moi na mbila. Po ba pia ngambo mwa mwana. Mema na mbila azwa salaire bien. Mema ye apesa kombo ngala bi natali ngabi yaya na poto muta koko salo nyonso me na mbila te ngasko etanke maîtresse na bi papa mwana na omemi na mbila te ye na bando kene ka na réseaux sociaux pick and pick onga soko ye Suisse okovanda no epala nga mutu akoyeba te na komema oti na mbila wana nga na papa mona deya tokabwani nga mpe na bi te na ofunda na ngai te nzoka ndeti azobenga nga esi baboyaki ye kuna nzoka siko baboye aye siko asangana na nga po tosala combat ensemble yaya yo balala ko etanke makamu yo lingo sangana madame est-ce que ezalaka est-ce ngande na vandelaka ye na sangana na mutu la famille est-ce ngande na vandelaka esi na sangana na mwasi ne moko est-ce si na sangana na mwasi ne et puis lo bokamu isanga avant nga papa mwana nga botaka boyeba mama mwana msute avant nga abalaka pe libala mukanda eloko bino so boyaka vers nga poka nga babala nga sans intérêt poka nga linga pona mukanda te pona aki nango pete alinga nga sa mukanda na kalanga na mbongo te mal répété donc ekamisa no abalela mwa mwasi nini ya mwana bino so te ya botombation nga tinga bapesela nga mbongo oui ma chérie je suis désolé pour ça. Naka, oh, je ne peux pas vous aider. Je ne peux rien faire pour vous. Je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous, Naka. Pour batunyo so bakamwende ni ser la chuba lobine mambo ebele lobi ya ye loka na komba papa mwana motema ezopela ba moto motema nane ba mona ke lisu na kati ndako bobi mama e biso na ndako a social ke komona maison blanche se kazo linga zonga to tula lisusu. Yebo banga te mikolo na bengani ye me komone bobanga te bomone lisusu na kati ndako ate bomone wana wabozala na kimia toka na mwana bomone penza wana bobangela nango te ka ndenge olala ne bino bongo wana en tout cas vous assure sûr et certain oui ngala mno to akande monter toi démonter pour alala bino moko ko afficher bino te alala bino me yakobatama siko bino ba bomba bino ndeni bino bolinga boyo sala nga kibomba na miso mokili boy gentil te baninga ba yako sala kibomba ndata na photo Karine tika papa mwana tala tika papa mwana yeyo tala zelo mona tala basala bongo ndenge yo benga orando sozo ya rando okumisi papa mwana okumisi so lingo dimnengo lakisi ta papa mwana yaya yozo ya rando sans argument yozo ya rando papa mwana ola lelo ba camarade ola lelo entourage yobata ola lelo entourage yobata mayaya ya rando bien te bon nalingi na sukolo mato iser la chou nalingi oyoka papa mwana na makambo na nga ndenga defandanga olingi na yoki so défense oyo asa yango mpo na filme te na réseaux sociaux ata ndenge olala nzeta muselu jamais papa mwana omata live andima ye yoka eloko oyo nzeta muselu eyamba liboso te omoni avant Zeta Mousselu ba sera mariage pour ton information ba ta TikTok ba éviter aïla nga pe fimo ma vondo Carmen alala epé ti lelo toyoka lisu Carmen atikala na hotelingana na Paris donc yé côté ko lala kotika kotelingana na longola ke po côté ko bala Karine Mokonzi mais côté ko lala en tout cas
Côté que là, je te dis, et je t'informe, et je te reconfirme que Bosé Belé, ceux qui ont été metuna Carmen, yepe balala kai, na suka sambo na réseaux sociaux to fingi eti lelo batikae. Mais nga ya taba ba fingi nga mama na lata super. Nga babala nga baboti sanga. Donc ça veut dire non ça là il vient le coup monioso. Eh. Donc on beta li solo ni na fier nyoso. Eh. Famille vande et ça la boye. Eh. Vous comprenez? Eh, nga bia famille lo mwa yolo ekoti lingwala. Na cité, famille lo mwa Dallas yolo ekoti sita lingwala. Famille lo mwa Suisse poto a solo ekoti bela lola eyo bala. D'accord? Eh. Siko to ko karandeni. Ya muto sela zuwa nde muto atelemisa famille. Muto zo sela zuwa nde muto abota mwana. Bapesa ndo ya mama. Muto zo sela zuwa abota mwana bapesa ndo ya mama. Oyebi mame laksini na via mutu. Aya. Serre la chou. Babala la bino kuna po. Mwani bino soyebu. Mwana nga soyeka ozola la mwasi nga otika nga mpete. Tibo zoma nzeta muselo koma nyoso na Suisse. Nzeta muselo. Papa mwana pa baki o memo na ndaku nete. Soye na kosi la kisata photo na ndaku. Alala bona hotel. Po abi ba fia réseaux sociaux. Banda balanga modèle na sambwisa yo ke pe fia réseaux sociaux confiance te ameme na ndaku na ye. Ndo moni ti na lala kao na ninyo yo. Alala ko na Genève. Ya vanda na Genève te o. Papa mwana vanda na ville moko mona on payer. Yo balala ko na Genève po confiance ezara esute. Abi yo kutu na bala yo osanga eminene. Siko kote na kyo suko muchopo. Eh. Soto na lelo to abi lobi to beba. Abi msaba preuve. Ya bosuka na flamingo na kosi. Siko no eba mambo ala ndeni. Soye mon papa mwana yo senga pardon. Yeso yo senga pardon lo bane vérité. Papa mwana nga amtanze ya mela minu bibale. Mesquise numéro 20. Pour ceux qui ont choisi à cotiser en Rieta, l'école privée, nga na ebeke na lobi na ba chinois. Donc na kosa ki na ebeke na kosi ba chinois ba chinoise. Mais na kamo lelo yo lobi na kosa ki bino. Donc yo za la Chine sanga moko la Chine za la informer. Je m'excuse pour ça ma chinoise. Nga na ba na ebeke ke na kosa pe bino nga na ebeke na kosa ba chinoise nga. OK, tu étais parmi nous, tu étais du nombre. Prochainement non, répétez tes cocos ça, aussi longtemps que toi aussi t'es présente. Non, ben de so kosa bongote, so ya choisi à salir l'autre na kosi. Mais il est que yo c'est la na lokuta na mingi te. Je m'excuse pour ça et je retire. Na retirer parole, d'accord? Ne na kosa ki yo pe. Qui a choisi à continuer à l'école privée. Yango yo lo balé l'autre. Oh kosa biso. Ya choisi à continuer à l'école privée. Eh. Vous pouvez s'en rendre, ouais. Donc, tout le monde est chinois, c'est comme ça, on a mis au déco. Donc, on a le banda mois de février. Si on a 9e mois, 7 mois après, il y a bloqué mon moto. Donc, on a bloqué ta date de naissance. Il y a banda dans le moto. Il y a bloqué les cambous, il y a ennemi. Est-ce qu'on peut donner quelqu'un d'importance comme ça dans ta vie? Comment que ce espace à mon nez na vie non opesi mutu et qui est là mon zamba qui est là ana mai na makila lo kwa yo ozu makamune opesi mo importance ko leka na yo ma chérie ozo sala na eza lisumu devant Nzambe et lisumu comment que vous allez intéresser na vie ya moninga mwasi ko leka vie na yo moko ozo landela maloba ne lettre par lettre langage sur langage côté na meli soy oyebi ke côté na meli soy. Donc, depuis février, on a sali combien de lives? Petit depuis février, on a bloqué à moti, on a 9e mois, on a rappelé que au Kosaka bisotenga, Kosa binote, na Kosa la chinoise, n'a pas été qui était parmi nous. L'opa na ebi sikoyo. Je vais plus répéter. Olba qui souni n'y a pas ça. À part ça, olba qui souni. Il a choisi à Xavier na biso nyonso aka ya yote. On a photo na e. T, Ozolia Régé, numéro 21. Osopesa Mbote, T, Longwe.
Maman est arrêté au bout quand on a un carton. À part un rôle qui sonne. La chorba qui est l'homme, l'homme n'a pas le belé, les lois qui 47 minutes, car na papa, moi, na makamboto soula qui est belé important. Ou est qu'on répondre, oh yeah, papa, moi, na, couteau, on a sans papier. Au même qui est la maison, là, je peux aller à Vandi Kunate. Ah, ya. Est-ce que un modèle on a comme un ibali belé, on compte bon quoi, mi sapi. Est-ce que un mission, ça pour son enfant en balinda moko. Eh ma chérie, déjà yo vanda ndako mona mobali mitalaka yo moko mitalandoza mitalaka ndo yaka ba live molala na mobali siko nga nalala nga motande pyjama ngenga. Je me préfère comme ça. Je suis trop à l'aise comme ça que kova na mobali. Oui, pour mobali pour nanga et un sentiment mbeto kolia na omilier ça. Pour na tambo na voiture na sengi ba choisir na kanisi mbongo na sombi. Pona futa ndaku na ana ba relation na futi. Pona boko la mwana ngana ina la Chine na fungoli cagnotte. Donc pona nga mobali yaka to sensible a masuba. To sensible a masuba. Nga pona nga mobali c'est important makasi tende yo mona importance a mobali na vie non ngai pa na mobali ya comptable ngote ya. Non, nga na vie na mobali ana première position te. Asa parmi les derniers soucis. Parce que ma dernière souci est pour Sanzoto. Ce sont parmi les déchets en fait. Donc normalement, il y a un mobile d'abord, il y a des fois qu'on peut s'habituer à l'engi. Mais comme on a une vidéo, il y a au pire l'engi au chambal nanda putain. Oh, il y a un nasa mobile na bengi sa abatu. Mutalongwe Kinshasa na bengi si mutaye poto. Ce qu'on a za isu na mobile, poizo isu mbongo na bengi sa leki na rama aliango. Oh, ngana koma na mibali o bakabelanga mobali o aomemelanga sentiment nzoto dernier souci au moins net papa mwana nga dernier souci simbo tozo sakisa ba dépense ndoko yoka so yoki kalina lo maison blanche ni ba ki abali to qu'est-ce qu'on va na mobali na biso so toucher 50-50 nga koma fait intérêt ya faire la show. Fi intérêt makasi ndeko moni na vanza banda na botan yeta na changer technique à vie de so moi na bimia yeba côté na okende zala sûr que nanda kona kombo na pesa en kati zala sûr que d'être au mariage civil ko kanta tinga na obima na lo yenge mobile mo ya linga polo bina telingana na bana wanga te. Tout ça que erreur na vie une fois. Au moins erreur de na sala yo longo na Ninov ko qui est de Suisse. Na jamais na bandela. Tom so so moninga na bali na kina ndaba mobali. Tom so mona pe ana boy pe ko bimisa biloko o mo osuri pe ka masha shanga sompo ba ko mo vanda. Menga na longo na vanda na mobali na nga. Mais awa ka ba famille na wazo takini ba quitter la kakawa. Awa résidence ne tombera jamais. Au moins ba projet na nga ba projet loko ayote na ki okangama na mobile na ndako social ya ero na ajo choko esala nanu elo ni na komisima mobile loko ya kizengi moko po akolanga buzoba na ba live azo menenga video o mankinga ba respect devant ba fan ngana zala na ekapo ba mona karina na mobile ya yo vandi na libala soni et puis ça posa te yo ki osenga na chambali na ndako non ma chérie non. Malgré qu'il star na na za mwana na ba parents na ba yaya na ko zombali te na ko tsena ndako na ya rato vanda non ils ont honoré famille na ngate non seul mobile na koko ko tsena ndako sans permission ya ka papa mwana ko abala kanga ba onyo so batikali ya na denga obata mois 2 jours 3 jours une semaine mais c'est comme officiellement bon mobile ba novanda te banda na ne pas chacha beta na tour na vervier beta na tour et pas Guy Mokonzi. Faut famille Vandet. Oh, ya. Na numéro 1 na bino quand même. Donc yo tcha mobile te yaka to vendre. Non, quand même. Non. Yo mo ser la chutu vendre na libala na pose en place OK, to ebit. Ce qu'on ngam na maison blanche ngenga boy. Atayo mo. Ti. En tout cas, je ne suis pas prête. Réponse dans la souka, je ne suis pas prête.
Laisse-moi le temps réfléchir. Surtout ceux qui ont raisonné, ils ont le Kabanzungu. Comme ça, les Banzungu. Hey! Il n'y a pas de sauts métiers, mais il n'y a que des sauts cantines. Comme yo salaka. Il n'y a pas de sauts métiers. Mais il y a que des sauts cantines. Hey! T'es non. Hey! Il y a nana mobile nana nani konyos. Mais c'est dans la mouki. Nzungu yango yo sinzungu 80 euros sinzungu. Yaya bongi sa cuisine na 20 bongi ngengi sa cuisine na 80 euros yaya. Yaya mupi kwa nzungu yango. Yaya sinzungu 80 euros. Sinzungu yango yo. Yaya. Yo la na mobile obi sape mebele no teka banzungu bona butu pe magozo wapi. Bon, tromper au tendeni. Y'a mon zana qui m'y tenait pas l'amour. Parce que bim ça souffle nyos na live. Sinzo mo 80. Moi na me. So ba sinzo mo ya. Sinzo mo 80. Na soldat on a. Sinzo mo ya. Ya. Elle aussi sauter comme un zoom là na beto lembi. Elle ba boye biso chali kolombo. Oza casser pour la. Hey, il y a un souffle là-bas, je n'en ai pas ma chérie. En tout cas, je suis désolée pour ça. Nari n'a pas sorti blessé, mais je m'excuse. C'était juste qu'il fallait que je te réponde quand même la vérité. Je n'ai pas le temps. Non, là c'est pas moi. Ceux qui ont les balles aux acquis en bonne santé, ceux qui ont qui m'y peu du cœur, n'ont seigneur na chambal nanda pour n'engager la landiso. Mais au moins on a libala 5 ou 80 euros. En tout cas, mon bal est au côté. Non. On a préféré 5 ou 80 euros. Et vendre au bal est au côté. 5 ou un mariage. Ah bon. Ah ouais. Ah bon, il a limité à thé. Bon, non. Wana comment ça biso yaya osombi sinzu na 80 euros litabisi ya lutu mama kalinga maki na lutu ya plastique wa moi ça libale kalinga maki yaya kalingeli maki c'est gratuit sokozi sinzu na 80 euros aussi et kalingeli maki gratuit mama kalinga maki na lutu ya plastique ma wana moi ça libala mtobe la bongo maman attends pour Bobby, il n'y a pas de sauts métiers, il y a que des sauts cantines. Na mariage non te kanzungu te. Omoni tina na obo chambal nanda. Pona na mobile te na te ka banzungu te na vivre. Siko na koma na mobile nanda ko kwa no mando te ka banzungu. Ya poni ko benda na pauvreté. Poni ozoni nga mtema na gezoka ndenge ya yue koma na ba bande partout. Ndenge motema no etikala inachevé. Pourquoi l'ingito zabiso so ba mitema inachevé? Non ma chérie, moi j'ai déjà réparé mon cœur hein. Mosukisi, toi na mosukisi ata sans réseau. Mosukisi normalement zala moko. Mais likola ebonga ongwende. Toi na mosukisi ata sans le obola libola muki wa ngana sukisi ye. Après 3 mois mususu wa ngana sukisi ye. Après une semaine ngande penza na suka na yo. Bola yo on luka na makambo sona na ba moni ngande terminus na yo non. Na musalo ne bonga on a plus de 100 terminis. Ba on ba terminis ba suki za me ba suki sia sika ba mutamaka. O sanzi ke mtobi mta suki so me bola bola muki mo suki si muso abimi. Donc ça veut dire il y a rien en face. Mbende zano na maboko. Le héros to ana mbende to ana tina réputation te to ana mtoyo kasuni te. So il faut na ba kana mabele. Nebi ke na ba kana nga unozo $100 ya yo lambo lien. Okolambo kolia naza prête à kubaluka. Donc on a battu au pizza et soupa et soni et zarate il y a ce pas bien zakate à la base nano mungala et pas biso zalaka to c'est ndenge nini ngana tika mambo et pas biso ngana adopter ya bino au moins nga mi complexe ngai pas na biso bangala so likambiza to lubaka. Et pas la biso bangala to kasoni te miso basi kondeni ngala longwe mbuza na bota mi mungala mbuza
yo yebisanga o iza mambwasoni ezaka te so mobali okipe mwana te bwakisa ya yo bwakisaka ngo kopesa so na malembe te na discipline militaire na koyelo na ndenge nyonso tina suka nango na kozwela oko nalingaki. Donc nga Karine, je suis pas dans ça. Baki danger na bino côté bino kozala ke sopa yanga sopana. O mambwa soni ya soni nde Karine mokonzi. O basala na bongo te ya yo sala nde bosala te nga no sa kingape. Nga na sala bongo. Nga ke na mambo bongo. Muto nga no landisa yeke basala boite basala boye pa kina makoloni bali lokwanga. Po aninga pete na créer anga. Omi bela poto baka bongo basundola ka basi na bana basala elote ya yondo sundola mona yango sino ntake na musala soko pesite kosambo na kosambo siko yo koza mtafia to suki wa plutôt conclure mon maman ni bana la fin du mois donc na bundu bitumanga na longi na ko informer bino poto banda komba ona bino sebo ki ngana tengi koma ma fils c'est que la salle erreur na vérité non tanga ti na obete bordir te po tout ce que na soka na 10 semaines pour tout réaliser pour total wana mbosse kate ya solution na tangi loba na salaire pour na mutu no ko salaire mais en âme conscience na ki bo mutu boy ya na live na rappeler Pona ki bon moto boy na tanga na ngati. Pona bona nga ba profiter auto pia esumbo moto. Donc pour l'information na bino bitumba tondo bunda, tout comme na suka, anzimia bando pia mbonga mwana, donc problème izé souté, ko so na peze souté, midinga mingeza pe susu. Ti. Moto ache na miniature te na maluba nanga. C'est quand le bima le balanga na beti ba tusu ba bordir ou que je illuminer ou chepo ba pimi na mbongo mwana e na oye la yo e kozala sombele suka na bisanga donc e ko informer bino pona boy o mama ya kaka oteka bilamba po limwa moyena na panier ezate pour batuna kinga na conversation tina nini uche bilamba vente aux enchères na bipo il faut na sa liste ya mwana ya classe bapienga à part mwana na ape na famille nanga na ape na mambo musu il faut na sala mais nga na okuba no sala mambo mona 100% aussi non ta papa envie akenda ape musala donc wabi ok côté kate roba me piombo wa mwana Wa liboso wana to konta moteseli qui ce qui est passé là tozoba na makambo ya sika so mbonga mwana eliki na kozangi sate ko informer bino so ka to komi les 5 10e mwana obete no disola mbonga mwana te ya bo rappeler na ba commentaire mami mbonga mwana est-ce que leki na miyebelela onga na za mutu yo ebiti na za 3 mois vikoli kolona koko bossa mtokomi tokoti na sope 10e mwana bossa inanga to so to komi les 5 10e mois ya na live rappelinga soki na live te benga na chombokila soki na yambi chombokila te bwakela nga voice mami to komi les 5 mbonga mwana donc message n'engena pisa bino pona lelo yango wana donc dans non atindele nga 200 € na ye pona tindela ye Alexandre Mac yana tindele exact pour Nicolo Wabida Tekate, il m'a appelé concerner les types, les mecs en question, en bien développer Sambongo, il y a moi, Alingi, Kimia, Alingi n'a pas de problème, Alingi, Kimia. On a bien Singape, il a problème, Yonde Roya, quand on a Camboulon, on a réseau sur ce place, on a la salle, on a comme on finit, on a combo, on a bien fini à bâtonner,